coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss de Miss Tania Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, la famille, si c'est la première fois au Monangaï, je suis Tania Coucou Miss de Miss. Nazali motivatrice, nazali créatrice de contenu, nazali conseillère, nayaka ko motiver, nayaka ko sola na ba un bon tonton na ba une grande dame, nayaka ko sola na ba jeune fille, to sola masola la vie, to sola masola ba ya kozwa na confiance de soi, ya ko ba ko se respecter, ya ko ba ko va na le mariage, ya ko se préparer pour le mariage, comment moi si ya ko luka ko zala une grande dame, ko zala une battante, comment un bon tonton a kozala un grand monsieur oyebi koluka oyebi ba valeur na oyebi ko respecter moi si oyebi ko respecter humain to sola vraiment makambe belé puis tout ça là ba astuce et belé na banda nous sala sur les réseaux sociaux depuis 2020 je suis sur les réseaux sociaux et puis wato encore sur la triste réalité bande ko ba bengaka ba betali sur la ba vie na bango et puis na conseiller ka bango ba sengaka après conseil na mema masolo na bango sur les réseaux na tanga kombo ya kombo ya mutapesi ngali solo te et puis mboka avandi natangaka te pour na respecter bango. Voilà, awa toyaka na polémique te parce que awa biso tolobaka on apprend tous les jours li solo na ngai et ko sunga ndeko mususu quelque part ayeba kozwa mayele ayeba ndenge nini ya kozala vis-à-vis ya problème moko boye. Voilà, parce que likambo komelaka bato mais la famille lelo soki banda ko saba émission nanga nazaka awa base nanga ezaka plus ko sunga les orphelins au Congo. Nasungaka ba mama veuve, nasungaka ba handicapé, nasungaka ba demi-nus, ba shege, ba vieillard, to sungaka vraiment ebele na banda ko sunga depuis kala en coulisses mais depuis 2020 là na banjo sa émission na mona kike na moi muke na osala émission na ngai na moi muke na ozana ngo pourquoi pas nalia na bande ko musu na mboka na ngai ya Congo. Voilà, na sungaka na moi muke na zaka na ngo et puis bande ko mususu oyo tozaka na bango na la famille de Miss o balandanga bango pe bachaka moi quelque chose Miss de Miss en tout cas na kutani na boye pambola bana ezalaka vraiment bien tokitaka Congo tout ça là ba descente na ba orphelinat pongana nous nazui orphelinat te pour le moment tokitaka na ba orphelinat toke ko bénir ba orphelinat mingi e bingai Miss de Miss. Voilà, la famille ndenge to sera na bomesano mois de août to tindaka moi quelque chose pour nous sunga bana pour na ba rentrée scolaire et puis na ba fête ya fin de l'année et puis so pe to zana mbongo to tindaka na Congo mais décembre ya ngoyo na Congo bana ba biso to kolia et to ebite soki bango ba kolia ba shege bano basa ba problème ba femme mère ba fille mère ba un bon tonton misusu ba ndeko misusu bazana ngoti bana misusu amona papa ta mona mama te azana posa aide ba ofenine belé bazangi aide bazana posa biso to ya ko soutenir bango yango na sali appel na lancer message au na ba un bon tonton une grande dame jeune fille s'il vous plaît numéro na ngai yango yo numéro à PayPal yango yo numéro ya coordonnateur na parti ya Congo yango biso to na transparence to lia kambongo te parce que biso eza pona osunga ba orphelin na makambo nyonso Miss de Miss asalaka asunga ba orphelin asunga ba demi-nus donc nazana intérêt ya kolia mbongo ya mutu te. La famille tant aussi ça pour bénir tout ça la vidéo pour nous relaxer bato comment to pamboli comment biso na bino to travailler ensemble et puis nabi que Dieu est le père des orphelins, il est le mari de veuve nzamba tikala na nyonga mutute yakatoko tsanzambe nyongo mokili oyo nzamba zo sa biso na grâce tozo ya komela ya kolia mais bato misu bazuite ezangolo biso tozui pourquoi pas bénir. Pourquoi pas pambola un jour na kaya likambo un jour oui sanzambe que Seigneur souviens-toi de moi. Voilà, toujours attamé vers la fin de l'année to lito kotane asika to lito pesa nzambe merci yaka ensemble nanga Miss de Miss yaka ensemble to sunga bana to sunga bandeko to sunga ba famille na biso bazana Congo. Voilà, je vous aime beaucoup, c'était ça le message. Que Dieu vous bénisse liboko moko nous sapimons que ce qu'on a que longité, ceux qui sont ensemble, tout le monde se le long. La famille, c'est des choses que la salle, la salle, la salle, nous allons l'ester. La misala ko pambola, na momo kio na zana mo, na tondi ne belete,
nga moko na kokosunga te ensemble na bino nde tokosunga ba un bon tonton de Miss Demise, une grande dame de Miss Demise, jeune fille, jeune garçon, venez à tous en 1000 francs congolais, à tous en 5 dollars, à tous en 5000 francs. Ce que nous a touché le message à Miss Demise, contactez Miss Demise, le numéro est Zawana, bah contactez sur Zawana, tous sunga bana nzamba opambo les angaité, ngana omona de loko olia, mais bana bandeko bazana ngote, je vous aime beaucoup. Allez, bisous là-bas.